Mbote na bandeko Oyebo Mesana Kolanda Biso Bozalaka toujours branché sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Ils allaient toujours Yabino DSV Diana sur le foot de vous pertal l'homme de l'année. Yasolo bandeko bitumba ezali mbutu opesi mbwa boy. Alors ba oyo bandimaki dialogue bazali pe na technique na bango ya komona ete batu pe oyo baboyaki dialogue ba échoué. Alors batu ya IDPS lelo babengi nga bazana ko sepela esengo vraiment ezali na bango ya kosakana te pona nini image oyo ya Sainte-Thérèse vraiment batu baye ebele te. Alors bande konangai batu oyo ba opposant o batelemi non au dialogue na Sainte-Thérèse na minute oyo bokotala image batu bazali vraiment mingi te mais quand même batu balobi non au dialogue. Alors bandeko batu bazali mingi te peut-être deuxième image ou bien troisième image tokomona tant mususu full ya batu mais la minute so nazako bwakela bino image oyo batu ya IDPS babengi nga bazali ya kosepela balobi ke DSV omoni batu ya dialogue batu ya non au dialogue omoni ndenge basali fiasco ndenge mpia ke kote batu na Sainte-Thérèse bayete bandeko nanga est-ce que tozali ko bunda pona batu oyo baboyi dialogue bino batu bokenengi na dialogue bokomi ko bundisa bango. Alors toza comprendre te toyebite banani bazali ko sala propagande na se toyebite biso tozali toujours bapanzi sango bota la vidéo bokomona vraiment que batu baye mingi te mais toyebite peut-être prochaine vidéo batu bakoye kozala ebele ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertal ndeto tiki bino bye bye. Bande ko ngai botala image ya Sainte-Thérèse bino moko bozali komona ba drapeau ndenge tondi batu baboyi na bango dialogue